Mingi na balanzi ya émission Kin sur Kin oza présenté par na Gloria Nyembo la Catalea na loba ibo mesa na tro na ngai na chaîne bino moko mltv1.com tala rabiso nde makambo biso to ya kana to zala kana vraiment pour na kopesa ba réponse ya mituna na bino vraiment naza surprise mo pour na bino bon na binga surprise te pour nga na otanga da kombo na lukeli bino Gerry COBETOX quand il a le bara micro na ngeza na ba pine etambola partout katale avant de rater vraiment pour na ko répondre à mituna ba fan na yo baza partout je dis un grand merci à bébé secret depuis Bruxelles quand il a le baki to kanon Gerry mketo solo na no mom kepo ba maramba on vraiment mo boulou bino mo boyebi mbote mingi nerve gola de Paris katale na oyeyot original. Bonjour. Bonjour. Moi ça pembe éclairage na mbetu. Bonjour na bandeko nyonso bozolanda biso na mltv.1.com donc mesana nango. Bonjour na babone nyonso bazolanda biso. Merci beaucoup ndenge katale atalaka katale ayambi ngai vraiment oza mwana suka na biso ande na mona pena azane mukolo lokwa ba misusu te aza pena mwana suka na biso bo pesa e chance c'est un peu ça. Merci COBETOX. Boni santé, boni activité, musale kenende nini. Vous êtes bien toyebana. Ouais, nangolo nzambe ndenge balobaka kaka moi vraiment faux. Malgré moi pas ces alliés, moi bisengo père moi ko sekezali par rapport à musala tozo sala musala les okende bien, musala tozo bundana musala o ngalo baraki eza papa pe eza maman. Lelo mutu nyoso na mukili faut ko sala. Faut être responsable nenge papa na biso Musée Kabila na papa na biso Tshisekedi baloba il faut to se prendre en charge donc mutu jeune union so mutu tout faut sala musala yango na sepelaka mingi na bandeko nanga nyonso bozaka na poto batu lokola ba Pacheco Munyanga le roi de Michigan batu lokola ba Zmak la canadienne balala kate baza toujours au four et moulé na musala ndenge moko na yo. Merci wana ezaki Gerry COBETOX. Na sur bino so boyebi pe bo sepeli place bozali tukuluka tukutana moi mkie na profondeur to so na Gerry COBETOX ndenge nini relation na yo na ba chroniqueur. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, relation na ba chroniqueur nazara na ba chroniqueur o to so la bien o ba bunga kate parce que je suis très sensible na ba o ba bunga ba bogarde la presse to zara na bango yeza pena mpangi on a ba ke jitunga plus jitunga yeto kabwana ne minuit. Vous comprenez ça, c'est un frère à moi, bah Matika Songo, bah Freddy Akimbe, bah mon papa, on a bien à mon papa, Frank Stemai, pour on a bien à batebele bah papa, papa Moussou Zali, Matika Songo, elonga bah bébé, et puis na bandeko presque belé, oh na soana bango peut-être na kota ba komboate, mais bah Moussou na soana bango te na zapa bango po baza bata buzoba. Mais dans une relation bien chronique. Gerry COBETOX. Voilà mystique. Tu n'as pas bibalia. Tu n'as tout nion sauté on a bi chroniqueur c'est que na englobe tout. Na ba chroniqueuse na ba chroniqueur nion so bazara na kata chroniqueur. Ba chroniqueuse na solisara ba bazara poli. Ba baza très impoli na zarana na sololana bango. Neti nani aza très impoli. Bazé belé. Tu to koy batamako. Na monde o bazé belé conseil na opesa okaka nengo yebo mutako sote o nengo zawana so gérant mais qui bungela e boga de la presse mais qui bungela e wale za ba photo li biso to yaka internet ba biso ka biso to sa ba yaya yango moni ngale lo na benga ba to ko ba Frank Stemai ba papa ba Matika Songo ba papa sokolo o nie no ngai etalio parce que bato ba boya ko benga ba papa bango kutu ba yana simananga parce que tant ngana ye internet na kuta Matika Songo mutawa sa succès gloire langi na ba basi ba tikali ba ke no bunda na on e ba papa on dirait répondre à la question na ngate na tuni boye okotengela biso kombo ya chroniqueuse moko lobi aza très impoli na bana basi wi ebongo bino mo boye biango te to ebite kende to vanda ata mabele na bato baza na scène mabele ba ebi ki to za na fille moko azaka très impoli na chronique ebisa ngata na litoi na ebiso na litoi te ponga na banga nzala na liwa boyebi bien ke mutu azaka très impoli na internet ezali mabole. Ah ok, on comprend hein, vous avez ta polémique hein. Oui, non, et ça n'a bien été, ça li bateau ba Hollanda, ba fan na yo, ba Hollanda, ba yebi secret mo boy. Hein, et ça li bango bien gâté, na nga chroniqueuse.
Jitunga plus jitunga donc bandeko ba comprendre nga ba limbisa nga te ba comprendre nga ba supporter nga toza nga nazaka vraiment na pasi mingi na mutema musala na biso lelo ba bebisela biso ngo nga na via ba vena biso ba kibambi shinto na via ba vena biso ba kabulo mwana kabulo ba lukunku sampu na via ba ona via ba ser na biso mami lela magra aza ser mais na tala likolo na ye vous comprenez parce que ba te belé ba mona ra muta bandi yebani lelo ti na mito Gerry yebani na poto aba ayene ka lobité nga na bandi na télévision kin tango numérique ezaki créé parmi ba première journaliste nga azara na kati. Ah bon? Ba première chroniqueur, ba première caméraman parce que nga za standard na monter. Mais ezaka pena na vision nga te ba erwana et puis na bo na ndenge nga na banoli nga na tambo ya nango chaîne lingi eta muso na bandenge muso yango na boyaka nga ba teva kin. Mais yango lelo na ko pesa ngo makamu na ba internet. Donc ba te belé ba bula on dirait nga na banda kala. OK, Gerry banda indusa déjà kala depuis 1900 modéro totokani. On dirait que aller quelque chose, hein. Mais na mon bêtise comme journalisme qui na théâtre teint. Ah théâtre ça musalo et salinga lelo. Té oui biso biso ngote. Nesa wangote ah oyo ba teki nga za mutamaboke je suis mutamaboke na za mutamaboke ndenge batu nini ba ndeko nyoso ba batamaboke nga pe na za mutamaboke donc na bandi pa ya modéro totokani mon maître patron ya scénario ya Congo ya mboko yo. Je pèse mes mots. Bangono so ba sangana ba sala boy modéro c'est patron scénario mboko banga kena mono ba patron ba mbongo mais biso kaka likam na papier comme film c'est ya modéro muta formanga et puis naza pe na lekino na vaina 7 ans ko moko na bangono be monsieur belé na pesa ke merci ta la formation pesa nga lelo e komisanga monteur caméraman déjà na yekola yi pembe na ye chroniqueur lelo siko donc na pesa na masa nga gesho ingange spawn otomono na bango ba pasi ba doudou soupe ba mayonnaise. Bah mon président quand tu l'as fait tout le monde a na moi référence mon na yana on a internet dans mes théâtre c'est makina on aime te salanga. Merci Gerry Tokyo vraiment na nyonso ebisi biso Tokyo tout ce qu'on a mon que Gerry na monde ya chronique on ozali vous avez ranking partout nani ngwana sou so na na Canada Maman na nani makambo banande nini. Gerry Luka qui met la Batu comme on a été barankin bongo et pour ma petite carrière non quelque part au monde en côté te bon ma carrière na ngai soki na bandi Kofinga Batu batata na bango ba maman na bango mais soki na fingi exemple na pesa exemple mo typique Bogard de la presse asalinga vidéo finga na télé na koleka na Kofinga Bogard de la presse nga na loba bongo Bogard de la presse finga na koleka na fingi na télé na ofinga papa na yete na maman na yete. Ba guerre na biso internet to confondre ngote omoni ngai ndeko zolo bawana nga na benga ke Makwakala mbwa quartier ozotanga so na Canada wana nga na tika na ngai na tika na nga na comprendre kazane impoli parce que a touché tina maman nga ranki na banande ni kamba mobo ranki ne koti bokomi Kofinga na so ke banda lelo na lobango bref parce que moi je suis chaque Congo na bino ba chroniqueur ba journaliste et ba batamaboke ba musicien naza chaque Congo naza le seul chroniqueur on a yambaka couche nyonso yambaka na musicien za na se ayebani te ngara complexité parce qu'on a lingate ba sala mutu mabe rankine banda place que Makwakala afinga président na ngai oyo asalama na théâtre za na succès makasi le seul comédien ba yamba na poto na ba polo. Wana José de Londres facile à garer Sida Bilele afinga ye yango sepeli sangate ya Josaza ya nanga yango ngape na lika na TV na loba na ye certika ko sala boyi ya mona ona ndenga mabe alobi aza na mbongo aza danger asala bo aza mwasa mundele et pourtant mundele wana za immigrant aza ne mundele te aza ne pe ni français ba fana pa famille. Est-ce que yo za censé à ceux qui mutu moko atumboli mutu yo yeba na yo directement côté donc yo na violinga te ba ba côté là yo ba côté là ngate point mais so na sali mabe mo so zela toto so lango lelo la question moi bien lelo ne na za no bo ya bon terme boy lem so na selo bola mo boy lobi moni tantine na biso exemple a termine na sima caméra za pe chronique peut-être to commissaire chroniqueuse mais nga na selo bola mo e toucha yo tantine na fingi yo na malamu na selo yo ko côté là ngate
Te. Au côté la ngate. Et si tu le au côté la ngate, si tu le non, non, na le vite que na au côté l'autre. Et puis ngai yokanga ngana salaka non assistance à personne à danger. Il y a José na tante ya ke mission ba no lobana na ser na biso wana. Ngana salaka nde yango yo le otaki mia yo kende Kofinga. Omati yo pelisi su moto wana. Na Kofinga te na lobelaka ye vérité, na vérité na ngai nde yesko afinga kanga nde yesko déclencher ka guerre na finga yeti na troisième couche na talisa mokili kaza moi simo kaza longi mabe aza na Canada aza longi mabe aza bien te puis maman 54 € soit na ngai je na swag boye je na nzoto mikie boye aleki tabana gu na elengi na mbetu yo ke comparer nga na mobali no wana lemba betaka kumoko wana OK mesure nga na ye ozalaka wana branché wana eza Gerry COBETOX kolo maloba ya misana e koloba vraiment boza pété bolongwa te boza toujours branché scotché boza décité nano silité toza pinza wana naozongela vraiment toyoka ye na ngana loba boye soko moi lelo susu na nga komosala nga be mission politique mais lelo na sala ke mission mo dernièrement awawa tala ser na biso na Makwakala wana Kofinga lokwa mama lokwa bazobenga mama la diva kitoko. Mama la diva kitoko mama ya ser na biso. Mwana batu ya mukie na mama na ye osangisi ye Kofinga bango. Et puis mama na za mama mukolo aboti 5 bana na ye ya danger bilongi koleka yo. Baza pe na Canada lokola yo. Et puis mwana ozofinga wana ayebi ne pe kutu kini biente. Yo na kino zaka Amazon ya primis. Amazon aza nani? Amazon aza kitsaka ya église. Mutu nyonso akozwa utiliser to yebani tozana na kini. Ba fille Amazon bazana réputation mabe. Yo zaka Amazon na kini nzamba sali yo OK poto omofinga mama ya batu. La diva kitoko na ofinga. Est-ce qu'on a vu COBETOX pardon. Jusqu'aux ala rana rapuna so ya lobi boye. Oyo OK contredire ye to ndenge ni. Rôle na ngeza yango wana l'été salama pe pona ba faible. Nga ce qu'on a l'état na internet soko meki mocho de la presse tant to sala quand to lobani to ye wana soki boga de la presse ba fingi abi nga na kokana ngolo bate mocho de la presse que zuili kambwana et côté lisikoyi vous comprenez ata yo pe noza yo pe na mo ya face no bo so mta fingo na TV ba no ko akolela mais ok internet eza sous bon internet to fingi nga na 12h na 12h 1 minute je déclenche bon comprendre te ke bo mamsala makasi bo mamsala te makasi ya bo mamsala comme na to lo so kolisi koyo chez arme lo kolia 15 kg téléphone en danger ba chemise en danger bo mamsala bo sala mabe makasi ezo bo mamsala te mama eloko tangu biso to yaka bana malamu na internet bato bande Kofinga oka mutu afingi mutu na émission fa na bengie anti Kofinga kitoko makasi na sepeli nango oleka na Westeros ke nani $150 bango ba bo mabina bon zela kasi zela tango ba fingi bongo bango apesi 150 ba fingi Gerry leli lobi so ba fingi Gerry pa ko timbela bina ke na lokolo na bango ba fingi la nga mama na bango ba fingi nga boye to ke na lokolo na ngai o fingi nga pe na na muta samblati COBETOX to tu no momke okimi koto yo pona rancune polémique tondeni okoti mamba politique mbala moko to mono partout na politique ozawana olete biso na ba drapeau na kingo boye nini yango nini pende sali okima koto rancune eleki makasi ozana kimia te tondeni omoni mamba okima nga na sina lobango bogarde de la presse yebi batu lokwa ba champagne bienga na mikili ba yebi Gerry za standard omoni ngai effort na sala na vinga na kota groupe ya modèle na kuta 80 personnes après un mois na comme chef à discipline après un mois les na comme chargé en montage ozomona parce que na oluka na sa ba recherche lelo je suis caméraman monteur réalisateur chroniqueur artiste et peintre est-ce que barango et puis artiste et garnisseur nako latisa kitcho ba pouf na ba niveau moko donc nyo soto neza ba recherche lelo songa na ke na politique parce que est-ce que information na internet ko le ka sample ba la politique et simbati parce que faut biso ba Gerry to kende au moins biso to ba lokwa ba ngote ba so simbi banani ba to ba simba téléphone papouche biso to ba ngote banani ba o wana oyebi bango basala ka ba direct na ba Makwakala na ba ya mwasi bango basala ka ba direct a téléphone bo yo kutu yo tchenga micro c'est bien sala musala no bo tchaka batu micro ko tchaka ba direct kité direct eza chronique kité parce que moi je fais chronique musicale et chronique politique léo na chronique politique yo lobi na kimi chronique musicale non na minute oyo na bise même ba musicien bobimisa album té
parce que la minute on ba bobo ngo beta auto beta na décembre bobimisa te ba générique bobimisa te pour na minute oyo combo ya Corneille nanga succès makasi Martin Fayulu succès makasi ya Chichi Fativite succès makasi oyo kozwa Lamuka Mobimba succès makasi ana pona yo Emmanuel Chadar pona ngate politique ne mutekanyi mboka na mito yo mate kana lati drapeau jitunga plus jitunga politique ne mutekanyi maser oza stabilité na stabilité par rapport à quoi pour le il faut qu'on ait une chronique musicale ke babiti ko na chronique musicale te soko quotidien na place mobo mana motika la wana te omoni problème za nini peut-être bino bobanga omoni loko yelo biso bongo bobanga ande politique omona nga ba obeta nga fimu leti fimu mujumo abisenga je nga ba mission politique na sala kana nga na kokosala ngoti bon ce que so okuteli na oza piaka oza musala te ba iso bo site na biso leti na minute au site na osala et senga nga politique na théâtre na ba film et théâtre na politique ce qu'on osani naza obligé na Congo na RDC héros na Zaire oyo ok boya musala on te remonte ça on va pour na piaka te pour na piaka te et puis pour na piaka je pèse mes mots na yebi makamna nga na oloba na yebi makamna nga na oloba na o nga na loba ke zanini na lobi boye na vie faut à la standard au kota ka nyonso les longs na osala politique nazo poser nazo na yebi ke na commune na te bato basaka ba mission politique à danger badloka ba Tatiana Osango bazali badloka ba Raphaël Walukonko nga na eko rejoindre bango kaka nazaka nanga de chroniqueur mais na eko rejoindre bango na politique donc nazo luka pena sala malamu kaka nde bango pe basala kawana par rapport ya mokonzi nanga arme lourd likofe makasi atini ngabi j'ai côté la politique pe sala bien na côté pe na politique ngo OK na siège ya INC siège ya MLC siège ya IDPS c'est bon ozo sa masolo kitoko. Donc, il faut la standard, il faut s'éterniser place mon côté. Ça peut conseiller on a copié ça yo. Les locaux mutaba ngi sote politique babo marabatu, politique basa raboué. Ba propos oyo invité na zolo ba yo kokota na sentiment na ngote. Tika ye alo ba makambo azoloba, soki po monique azo finga pour protéger yo. Kofinga nezo ke na Mabe, il faut couper. C'est un peu ça. Vous comprenez? Tout le monde a fait une chaîne internet, azoluka ba vie, azoluka ba nombre de vie. Yo kasi muntu nyo surtout chaîne il faut qu'on ta musique, il faut qu'on ta batama boke. Politique il faut ezala. Donc c'est un peu ça. Quand on dit politique c'est pour nanzala te. C'est bon, c'est bien bon que c'est la politique ndingo lo bana mais avec des rankines oyo za nango na obanga. Bon misanga na politique. Na obanga na place. Rankine na za nango d'abord pardon est-ce que Kotika ngata na expliquer nan. Rankine on na za nango to za na bogarde de la presse. Est-ce que c'est pas si bala na. Otanga emingi. Na otanga parce que c'est mon frère. So tu as un âge, tu as un petit frère, tu as un wako et tout. Et puis, tu as un moutoyo. Tu as un sentiment, tu as un Mabe moroboye, encourageant au théâtre, loko de konaki. Pour biso baluba to arabon. Baluba ne va mélanger biso na bangala. To lo baraboye visa. Biso to ba to bomba makambuti. Ayebi ndenge na salaka. Donc ndenge na se comportaka. Ngai jamais na zakana ranki na batu. Tout ça to moi na kin awa. Simba ye kanga ebende. Jamais. Mais bato babarage na zara rankine par rapport à bato balukela nga ba problème. Teto mona ngope. Siko yebisaka leti héros. Nga nazo kipe makambu ya politique. Nazo kipe makambu oyo mboka na biso to lukana solution mboka na biso to kena élection moko crédible et transparent. Ya moi si moko Makwakala mobo na Canada, au vandi bando finga mega Batu. Maman la diva qui toko bando finga et maman ya Batu puis ozo comparer bi maman kapinga air yango yo pekisa mwana na yo et puis asali vidéo mo zo bake Christian Peta sondoli moi na poto asondoli moi na Lubumbashi air yango yo muto jeune na litutu. Est-ce que c'est normal? Moi te yé mo pena lukaka bes na ngai. Rankine o nga na za nga rankine na za internet c'est bébé bobi c'est internet. Internet bébé yo kuti internet ezandeni. Ah ma tena tuni internet bébé yo kuti internet ezandeni. Pas finga yo pe kotoro bomba moto. Na lobby yo o lobby internet bébé. Yo kuti internet ndenge ni. Ah tozo mona ra bongo toro banini bino bato bozali boso le bobo mamoto wana boluka bobo zongisa ligne vraiment ndenge sengele zaleza oya fingi o ko to répliquer o ko siko omoni bato balingi bongo eza pe bandeko na biso pe mususu ya poto. Est-ce que ebike ngai basalela nga émission moko pa ndeko na biso mo wazande ko na biso ka théâtre na limbisa na ngai asalela nga émission finganga na poto makasi alobana baboba kaya ngona loboza mutarangi zela na biso te wana nga kutu makambo yo le msuja wa bezo afinga ngalo babuzoba
même bata poto ba benga oh Gerry o moni ko mekate ko lobate ko afingi o mabe bona mais biloko msupe senga ka muta lobby boye yo poza esenga pe droit de réponse no kite personnalité na yo bako salira ngata na ko comprendre loko na internet mutu soka fingi ngai na teli kamba fingi nga oh afingi nga pona likambo boye te nga pe fona na likana TV na expliquer pe batu so tele pe la plupart nga Gerry na finga rati nga loba ne vérité na nga sko te meke na je sais comment na ebi na art de parler ba te bele ba bimango ke ozo finga héros eza air kutu ya koskena ba distraction wana ya kofinga ba mama bato ate ngana opesa ka conseil na yana biso mbwa mwasi na Canada Makwakala atika biloko wana ya kofinga mama Batu Batu baza pembeni na Canada na Montréal ozo beta bango to soki luka baza na ba ville mususu obeta bango kanila ba puis Batu basali sa yo bakabela yo mbongo bakabela yo bilamba mais lelo ko mofinga mama Batu wana la diva kitoko c'est pas bien. Zonga mutu tika makambo finga batu okoma ba premier bébé na mukili tane lelo kenda so ba fetité ozobeta tolo mama lupango na mono landela ke bien na livré parcellaire nini yo zanango mobali wana lupango neza lupango famille landela ke bien Gerry o mais pas landela vie nanga aye pas landela vie nanga la guerre est là kasi na guerre ezala bongo na guerre so yo landela vie nanga pe na landela vie nao donc c'est un peu ça merci Gerry to sepeli mingi vraiment moi bambo temi balemi ça tout ça la moi bien pour comme presque na fin émission na biso qu'une sur qu'une quand dans le ben et bandelito za la rana pour na repesa ba réponse na mituna na bino vraiment moi bambo temi balemi ça tout Gerry poto to chité to qui na fin émission en tout cas bambo te na ngai avant na pesa bambo te na repesa conseil na batonyo surtout o batena ga Gerry vraiment rigueur Gerry fingaka Gerry lobaka mabe ngai na lobaka kaka oyo mutu alobi na nga yango mo une émission nga na lobaka ke na suka bolimbisa nga te bo supporter nga parce que so mutu afinga nga pe na oleka na TV na fingi so mutu aloba bolamu na nga pe na oleka na TV na lobi bolamu na ye en tout cas bayo botena nga rigueur botika bayo bofingana so bofingana bino na bino bokotaka ba misusu ote pour battre ba biso ba Gerry je suis très sensible so finginga en tout cas nga pe na ozongisela yo donc mbote na nga makasi na $7 mo konzi depuis Brazzaville yaka mbango talaka boulot faut ça la mbote belé na Niki la mère des garçons Angèle Ameza ba champagne Shakira Gucci bala mai na nga Canada ya vrai ya Canada ba fille ya propre ya Canada ya kitoko bilonga ba bébé le roi ya moi cité banque sa bala mike ba oganga na maternité pamba donc mbote na bino belé le roi Simba et puis maman na biso la diva kitoko na peso ba mbote belé maman vanda na oba no bazali bakofinga bakokoka te po eko Simba pété Pacheko Munyanga le roi de Michigan dode mavumisa moto na nzambe c'est femme okonzi talaka kayo c'est femme okonzi et puis bambote na champagne bienga Azmak la canadienne na peso bambote belé boze belé pena bandeko nyo surtout bolingo contacter nga dernièrement ba yebisinga babi bate belé bandoke belé batu na bango numéro na nga na boya ko pesa numéro na télévision pour les comment pesa numéro na télévision so luka visibilité aluka batu babenga mais nzoka ndete lelo be na moni nzoka ndete pe na moni ke bate belé bazaka na posa na parce que le ba betelinga liso ponga so betelinga so fona loba ba betelinga liso babi basenga ki numéro na nga pa mutu moko aboyi ko pesa et pourtant mutu ngo pe azalaka nanga donc ce que ça vraiment bogarde la presse au sali Mabe ce que ça batu no so nanga bo sali Mabe mon numéro c'est plus 243 9000 87 378 plus 243 ya Willy Moucheni 9087 378 numéro nanga wana obengi WhatsApp appel normal na saka na bureau te ngamoko général etumba na ko yamba yo olingi to fingana toko fingana kitoko et kozala son lumière impeccable olingi to solo la kitoko to solo la pe malamu toko solo la kitoko merci beaucoup na bino nyos. Merci Gerry, toko telema pour toko mdana fait. Voilà, to telema na biso vraiment en tout cas nga pe na peso merci makasi oza et puis moi conseil muki oza mwana muki elongeza nanu elongino so na tele on amona sale bena masumu ebelete lokwa bayano basi basala na chronique bakota bandako nganga bakota la bandako oyo ba mona talisa batala bango donc garder kaka zalaka ka yo et ko sala bien. Merci.
Merci Mingi Nabalandi émission Kin sur Kin qui présenté par la Gloria Nimbola Catalea. Nesse bino bozala boza décidé. Na sir bo sepeli place bozali vraiment bo s'abonner plus na chaîne bino moko mltv1.com vraiment on a besoin de citer ni sur les alalam pour se s'abonner bon peut ça chance il y a tout le monde na kato zalara. Je dis un grand merci à bébé Secret peut na bossa na côté depuis Bruxelles na petit mbote ming nerveux gola de Paris Christopher de Paris merci beaucoup depuis quelque part yonde penza oza na poso ki yote mobulu ya makasi Alingi bilo mingi ciao.